bana nzambe ezali awa. Mbote matondo katina bino. Kiese na kiese katina bino balingami ya bana na nzambe. Balingami bozali bongo na katina chaîne na bino ya télévision. Oyo bolingama mingi Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Nde chaîne na bino. Balingami Kobosana te, yona no s'abonner te, luka o s'abonner, o koma membre na kat na chaîne na bino. Ezali gratuit, ezali ofele. Ezali pona ko contribuer, maloba na nkolo ekende liboso. Ezali ngai bongo frère na bino, na kombo prophète Pembele Aziza. Nzambe na nguya, nzambe mokeli, atindaka ngai liboso na bino. Pona makambo o etali makamba molimo makamba divinité to solola pe a inspiré yo pe a inspiré ngai to bosana kate toujours na bino bato bozani na bakata bopito bozana ba prison bokweli ba matanga bozana ba mboka misika bozana misala bozana keras bozana bisengo bona makamba ndenge na ndenge Nzambe na lola amona bino. Tokobondela ngai na yo poteli bondeli wana esala epesa kimia na moto nyonso oyo aza kolanda nga na ngoga oyo libondeli ezosalama na ndungo ngo ozolanda ngai ezopesa yo kimia tobondeli ngai na yo. Dieu créateur, Dieu tout puissant, Nzambe mokeli yo okeli mai okeli mabele okeli moto okeli mopepe bil ba element nyos pi bilembo wana nyos ezana kati na nzoto ya moto. Moto azali mai, moto azali mabele, moto azali moto, moto azali mopepe. Eloko moko te ekoki ko dominer moto. Mais soki lelo toza dominer na kati nango otebiso bato toyebi te. Nzambe na nguya ngai mosali na yo pe bana na yo oyo azokolanda na ngonga oyo bazali basumuki o nkolo soko kotala bokeseni soko kotala masumu muta kobika azali te. Na sengi loboko na yo pe puissance na yo pe miso na yo nguya na yo ekomela moko na ngonga oyo esika yazali epesa kimia na esika nyonso epesa kimia na kati na mabota na kati na bana na yo esengo na yo na pesi direct na maboko na yo yo batela osunga opesa mayele pe inspiration pe bana na yo pe bazana inspiré na kati na direct alelo na pamboli yo Nzambe na nguya na pamboli yo matondo kisi na kati na biso na mokili oyo yotinda biso balingami bana na Nzambe tokokende mosika te yambo tokota na kati na sujet na biso tozala makomi ezali na kati na mokanda ya Ancien Testament na Ecclésiaste chapitre 7 verset 2 na kotanga makomi na kati na mokanda ya français. Natangi. Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend les choses à cœur. Nabandeli. Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Parole de Dieu créateur en ce jour. Balingami nakotanga siko makomi na mokanda ya Lingala. Natangi makomi. Malamu kutu okende na ndako oyo bazali kolela ebembe. Isika te okende epai na bazali ko sala fete. Pamba te liwa ezali suka ya moto nyonso pe ebongi moto nyonso akanisaka yango. Nabandeli kotanga makomi na matkomi na Lingala bilobi boye. Malamu kutu okende na ndako oyo bazali kolela ebembe. Esika te okende epai bazali kosalisa fete
pamba te liwa ezali suka ya moto nyonso pe ebongi moto nyonso akanisaka yango. Maloba na Nzambe na mokolo ya lelo na kati na biso. Balingami ya bana na Nzambe na banzi boyoki mateya, thème na biso ya mateya ezali la fête des problèmes. La fête des problèmes. Fête nde makambo. Fête nde makambo. Balingami ya bana na Nzambe, soki moko na moko akoti po ozali moko na moko ndenge ezali awa, naza kosenga na moko na moko akanisa kotalaka ba mateya oyo eleka pe nano s'abonner te uluka o s'abonner okoma membre na kati na chaîne. C'est très important okoma membre na kati na chaîne o aimer mingi bazoko aimer te parce que bo moni mikolo bazako bloquer biso ba vidéo makamane na ndenge mais ko aimer na bino ba commentaire na bino ezali très important. Ba misu ba cha ba commentaire na tweet ya ko tweeter problème ezali te to mais o ya ko aimer na kati na chaîne nde ezali très important. Kabola ka partager mateya oyo pote bato bayamba yango ezali baloba na nkolo. Balinga me bana na Nzambe boyoki mateya na kati na Ecclésiaste chapitre 7 verset 2 elobi te eleki malamu kokende na esika ya ebembe ke okende na esika ya feti. Eleki malamu. Pourquoi mateya eye na mokola lelo? Pourquoi mateya lelo eye? Bana Nzambe boyoki thème la fête des problèmes. Fête nde makambo. Makambo nini elekaka na fête? Esengo joie to nini bokoyoka mokola lelo molimo ekozwa kolata pe kolata yo pour expliquer yo pourquoi totei likambo oyo, pourquoi na ye na sujet oyo ezolobela fête. Bokomona ngo likambo pamba na yeli bino mateya te que yo recevez kamata boizwa libala sala boime mateya oyo ya conscience, mateya oyo ko lakisa moto nzela pe bato baza kokufa nango sanke bamiyeba. Bato mususu bazana ba ignorance, bato mususu bazana ba kidiba ba yebite ba yana ba imprudence. Donc yangwana sikoyo bato ba oyeba ko savoir se protéger pendant la fête. Pour fête il y a ba problème ni ya la fête et bisengo makamane na sikoyo lelo yo mateya ekotalisa et sengo ezala na fête to nini ya kana kat na fête. Mais mateya sikoyo koloba te eleki malamu kokende sika ya ebembe kokende sika na fete. Pourquoi? Parce que sika na ebembe ezali sika ya réflexion, sika bato ba réfléchisaka, sika ya makanisi azoka kanisa ndeko ya kufi azalaki ndenge nini toliaki na yeto akina ensemble lelo akei ngai pe lobi na kolanda ye. Donc ete ya kande sika ya matanga ete ya kamoto tozalaki na ye, tosololaki na elobi, toliaki na ye, tolalaki na ye, totambolaki na ye, tobenganaki na ye. Nyonso wana akufi na nini ete ya kamoto pe zongisaka moto ameyeba azali nani pe suka na ye ezali nini. Mais esika ya feti ezalaka esika ya joie, ya ambiance, ya bisengo. Mutu bato ba s'emportaka ba misusu. Même chose azaba imprudent et sika ya distraction makambo ndenge na ndenge. Donc sika et sika ebembe oyo ka ke kimia makelele ezalaka te bato nyonso bazoloba na sese bazokokanisa bazoko sala recueillement. Mais sika na fete ezalaka sika makelele lokola zando musique beta makambo nyonso beta tout beta nde yango ekozongisa na kati na mateya sika tokoyeba fete memaka nini esalaka nini na kati na mateya mokola lelo. Balingami ya bana na Nzambe fete ezali nini? Fete ezali esika bato bakutanaka pote balia bamela basepela babina ndenge ekomami na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1
likambo nyonso ezaka na tango na yango. Fete ezaka tango nyonso tout est. Fete ezaka bangonga nyonso tout est. Ezaka na ba moment, ezaka na occasion moko boye esalaka ke fete ezala. Ba fete ezali nini? Ba sorte ya ba fete ezali ebele na mokili oyo. Fête d'anniversaire, fête ya mariage, fête ya naissance, mwana botami, fête ya baptême, fête ya muziki, fête ya association, fête ya ozu diplôme, fête ya omati ba grade na musala, ba fête mususu religieuse zali, ba fête ba Pâques, ba benga Pâques, ba Pentecôte. Ba fête mususu pe tozo mona na kati na mokili ba Noël, ba bonne année. Mususu en occasion de rien na kati na musala, fête ya fin de l'année na kati na musala, ndenge musala tamboli, ba fête ezana ba ndenge ebele. Na lingala ba bengi fête nteke. Na Kikongo ba benga nkinti, na Chiluba lobela ngai. Na Swahili, lobela ngai ndeko na Swahili. Feti, nkinti, esengo, joie. Balinga meba na nzambe sika. Na kati na materia mokola lelo, nazo senga na yo. Ozala disposer. Nazo senga na yo. Olanda materia mokola lelo. Oyoki kaka komba feti. Oko négligea libe ya kombo te na ba feti. E komi na kati na ba feti. Mais lelo yo, materia kola kisa yo feti. Likambo nini ezali na feti. Likambo nini memaka na kati na feti. Na fete, mateya eyete ke po na ndenge tozala ba période de ba fete. Oh, po na tozala ba Noël na biso tozala ba bonne année yango eyeli biso fete po aya ko bangisa biso ya ko lengisa biso te. Na zo ya koteya, na zo ya ko sakola maloba onkola tindi ngai adati ngai oyo etali kaka ba feti. Na ba période news tout tozala na ozana fete na tangeli bino sorte ya ba fete. Balinga mi fete. Balinga mi likambo ya fete bandi lelo te. Fete banda kala. Ndenge Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 elobite likambo ya sika na moyo ezali te nyonso yo tozo vivre ese leka ezala ezalaka. Ba fete pe eleka yo mona kaka ke yo nem to fetaka ne di fete ya lelo yo eleki sengo or que batu ba feta. Bato ba vivaka na tango na biso kala to yibite makamnu nu bango ba vivaka. Mais donc les kamba sika ezalaka te. Sika na kat na fête ememela biso nini? Joie, plaisir, ambiance, bisengo komela kobina ba makamane na ndenge. Mais na kat na fête ezalaka na ba avantage na ba désavantage. Donc esengo ya fête ezalaka nini? Pe mawa pe pasi ya fête ezali nini? Ndenge boyoki ke la fête des problèmes, fête ya makambo. Fête ya makambo nini ezaka na fête? Ezaka esengo to nini likaka mingi na kati na fête? Ezaka esengo to ezaka mawa. Balingami ya bana na nzambe fungola pe na matoi, zala pe na disposer oyoka. Ekote ya yo pe ko sosolisa yo pe partager mateya oyo mokola lelo. Balingami emona naka mingi na kati na fête. Batu bazalaka ne sengo. Pe batu basamportaka. Batu baka na joie. Mais na kat na fete. Batu mingi bazalaka na imprudence. Batu mingi na imprudence wana pe basamportaka. Pe na ambiance wana. Elema moko pe kombo moko yaka mingi na kat na fete. Oyo nyoko na bato. Distraction. Distraction nini kidiba. Na kat na fete po eze sika ya ambiance ya makamane ozo se distraire makamane na ndenge. Mais na batu mingi babunga kabami yeba kalisu te na kat na fete. Suki fete ezali ye penza ami yeba kate. Et puis batu mingi bazaka na vigilance te. Faut savoir se protéger pendant la fête. Oyeba ndenge nini okomi batela pendant la fête. Yango mate yeli yo po yela kso okomi batela ndenge nini pendant la fête. Oko se contrôler ndenge nini pour la fête. Po te fete le kayo mutute. Ba fete nyonso. Oyo bino bosalaka. Oyo zali kati na bino. Na kati na makomi tokotana tokomona epai wapi. Batu
ba baby et pas wapi bato ba bongi pas wapi bato ba sepeli nakati na tina ya fête mais soki tolandi malam na kati na fête ezalaka mingi makamba mabe ba désavantage ndele kaka ndelo parce que na kati na fête tozalaka na ba makambo ba bengi règlement des comptes na kati na fête tozalaka na ba embuscade na kati na ba fête tozalaka na ba piège na kati na fête tozalaka na ba enlèvement na kati na ba fête tozalaka ba bengi imprudence zalaka na kati na bato na kati na fête et pas ba empoisonnaka bato et pas na kati na fête bitumba ebimaka wana makambo ndenge na ndenge balinga mi ya bana na nzambe yo lingaka fête mutu aboyi fête aza te nga mpe nalingaka fête yo mpo olingaka fête mutu nyonso aza na esengo na kati na fête mais sika lokola oza mwana na nzambe omiyeba kose contrôler mpe kose protéger na likambo eteli fête balinga mi ya bana na nzambe sika tozokende mpo na koteya mpo na kosakola kolakisa yo fête oyo yo olingaka oyo biso tolingaka oyo nga nalingaka ememaka nini esalaka nini mpo mateya koyebisa biso ke esengeli kutu okende koasiste bato baza na matanga esika ya matanga mawa ekoteya yo kososolisa yo kopesa ba réflexion kene esika na fete mpo esika na fete joie ambiance mabina komela kolangwa makambo ndenge na ndenge kebaka na makambo etali fete mingi siko tozokota na makambo etali règlement des comptes elekaka mingi na kati na fete ba règlement des comptes ndenge nini soki totali na kati na Biblia tozwi Samson boyibi histoire ya Samson na kati na Biblia selon la Bible selon ngate mais selon ndenge Bible comment makomi wana boyibi yango Samson azaki na makasi koleka abalaki mwasi obabengi Dalila siko Dalila azalaki mwasi oyo ya mwana ya ba Philistin mais Samson akeko bala na mboka oyo ya yete ya ba Philistin bango na ba Israël bayokanaka te baparent na ye baboyaki libala wana bapekisaki me ye alingaki kaka akende kobala kuna bayebisaki biso na bato wana toyokanaka te me Samson lokola asepenaki na bonzenga ya mwasi na ye akei kobala na famille wana lokola akenda kobala na famille wana Samson telema azalaki na makasi mingi azali kobeta mpe koboma bafilistin basepele bamonaki ke makasi oyo ndeko azala nango lokola aye kobala mwana ya kote na biso ya famille na biso ça tombe bien tokosala nini fote toyeba sikoyo ndenge pe biso tokoboma ye ezalaki nini bafilistin bakoperaki na mwana bango Dalila a convaincre Samson ayebisa ye makasi na ye eutaka wapi Samson likolo ya bolingo likolo ya bozoba ya bolingo atekaki makasi na ye alobaki makasi na ye ezalaka na suki na ye so bakokoli ye suki na ye balongoli ye suki na ye amakasi esili lokola mwasi asalaki makambo wana mwasi akokolaki ye suki bafilistin ntango bayaki baya kotake Samson azalaki na makasi susu ya kosala ya kobunda te bakangaki ye lokola bakangaki ye basalaki nini batobolaki ye misu batoboli Samson misu bakanga ye na kati na baprison epai basesaki Samson mosala sika tozoloba awa problème de la fête nde makambo basali bafilistin lokola bayebi ke si batobola Samson misu ese sila makasi ese sila bana na nzambe makambo mingi fete eyaka mingi bato babosanaka makambo mingi surtout neto biso bato mwindo tobosanaka na biso nyonso tobosana so likambo eleki nango quelques jours obosani or que imprudence ça paye cash faut savoir se protéger pendant la fête ezalaki nini bakamati basali fete bafilistin kola basali fete basali biloko kolia makambo nyonso bisengo balobi bon na kati na fete oyo bokende zula biso Samson na kati na prison bakamati basali esika moko boye lokola mwana popi ya aya kosala bango baje asala bango baje bango basepela na kati na fete bato nyonso na kati na fete baye na Samson bamoni ye lokola mwana popi bamoni ye lokola jouer asala bango bamabina mais Samson pe miso kokufa asala kokosala Samson a kati na motema na ye alobi ça tombe bien lokola pe basalinga boy ngai na ko venger parce que pendant la fête et la vengeance et la compte à rendre na makamba belebele
basali fete kosala basali fete bato na ambiance po fete ezalaka kedi ba imprudence na ambiance bato bazobina bato bazosepela loyenge badanse komela Samson azosala bango bezeti oyo bango balingaki bacinema bango bazosepela bazobeta maboko sika Samson na moma wana abandi kosenga siko ngolu epai na nzambe asalela ye abandi koprie abi nzambe asalela nga ngolu nasila na kaka na bato oyo lokola batobolanga miso ngana bango tokufa elongo balingami bana nzambe. Faut faire très attention. Le cœur de l'homme est tortillé. Motema moto yebite makanisa kanisa bango na kata bambias ya azako prier lokola pe makelele azako prier Samson bina ko sala nini bato bazaki na kata ba pilon ndenge ke basali podium na kata na podium bato ba mati likolo Samson nenga atunda kisiko ba pilon pa yali na kata ambiance wana Samson salaki nini na kata na fete yale asimba ba pilon wana na makasi erreur nini muto yo bakata kisuki kidiba or ke suki bandai kobota liboso bokata ka yesuki or makasi na ye zalaka na suki siko suki obino bokataki suki yango siko salini ebandi kobota pona nini bato ambiance en fait ba bosanaki makasa Samson zongaki tango bendi bapilon makomi na kata Bible ezo yebisa biso 3000 morts na ba prince na ba roi bakufaki sur place na yemo Samson akufaki sur place selon la Bible ndenge ezo komela biso nyonso wana ezaki pona nini fete nde makambo fete nde makambo makomi ezolo bakati na Biblia ete nombre bakufaki kutu tango kutu azali na bomoi abomaki ta nombre wana te akokaki kokusa nombre wana te mais nombre ya 3000 wana personne o bakufaki nini kaka na fete nde makambo donc alongisami na kati na fete yango bana na nzambe yango balingami bana na nzambe bokeba mateya lelo eteya yo esako sosolisa yo emondisa kati na yo na kati na fete na ba règlement de compte makamane na bato ba miyebaka te bato kaka kidiba tozwa na kati na makomi 2 Samuel chapitre 13 verset 1 à 33 2 Samuel chapitre 13 verset 1 à 33 toye na Absalom azali mwana ya David azali na basi ebele soko na basi ebele obota pe bana ebele abota pe bana koto ya boda bana koto bazaka na kati na royauté na place ya roi avandaka makomi ezolo bate Absalom azalaki na beauté moko mobali Absalom mobali mwana ye aki na beauté moko ya kitoko pe ndekone ya mwasi kombo na ye Tamar azalaki pe mwasi kitoko donc Absalom abotamaki misato David abotamaki misato na liboma mama na bango mais na kati na bana ya David mwana moko kombo na ye Amon wana mama na ye mususu ndenge bavanda wana kilikili Amon akomi kolela abimana Tamar ndekone ya mwasi mais lokola ya mama mususu talano makambo botala makambo ya mwana kobota oboti koto kebaka makambo musu na kati na bomo epe na kati na vie Amon azolinga Tamar abimana Tamar azolinga abimana ye aza ndeko na ye ya mwasi mais abotami na mama mususu Amon akomaki kokonda azoluka sikoyo maniere nini mayele nini akoko bimana Tamar mayele monana te akomaki kokonda akomi kobela akomi kobela moninga na yatuni me Amon boni ozokonda boyi boni ozobela boyi problème eza nini Amon alibe non ngai nazobela bela po na ibumbila yote ngana lela Tamar pena koma mwasi nanga mais vraiment en tout cas nazo comprendre moyen nazo zo occasion te abi oh moninga na ye molimo na mbindo lati abisio o ya problème te yo salaka kosa na malade so beli malade lobaka kaka na papa na yo ke atindela yo Tamara ya kolambela yo pote yo olia après na moment wana omekiko obima na ye Amon salaki makambo wana atombaki malade akomona na David atuni ya lui non tindela ngai petite sœur nanga Tamara aya kolambela ngapo ndenge na za kobela batindi Tamara lambeli
Amon azali na chambre azali na chambre ayebisi Tamar amemeli biloko tina na chambre Tamar amemeli alinga bima na Tamar ayebisi non yo za ndeko na ngai ya mobali malgré yo botami na mama musunga na mama musobe tozaka tata moko mais nga na koko bima na yo te parce que ezali inceste likambo yo lingo sala o te ayebisi non yo lingo sambu sanga na kati na bamboko po na batango na kala soki mwasi abali te asali mwasi ekobo eyaki soni ya kosakana te Tamar aboyaki Amon a forcé ye a violer ye abimi ye na makasi tanga violer ye po la bana ye akamati abengani abwaki ye libanda Tamar abimi azolela na soni batamboka bamoni na batafe bamoni ye ya na ye Absalom aye ko comprendre que Tamar azolela atuni Tamar aye ko iba Amon a violer ye Absalom bi yo violé petite sœur nanga asa pa ko loka leki na yo likambo te or que makambo na David asala neta calmer situation se calmate Absalom atika na makambo na kat na motema le cœur de l'homme est tortillé qui peut le connaître motema ya moto sa sanduku na yebi yango makambo leka nango or que Absalom kanga kanda na kat na motema aluka ka occasion nini akoza occasion nini pour te un jour à détruire Amon occasion mona nakate balinga mi bana nzambe mais zalaki panda ya nini ezaki na ngonga nini 2 ans après makambo sali nite bungi nango or que Absalom evandela ye na motema Absalom a organisé feti asalisi feti oyo lingaka nkinsi nteke ambiance bisengo asalisi feti oyo asalisi asali ba invitation tout abengisi pe Amon ayebisi papa na non abengisa Amon na bandeko na ngani su baya na feti poteto sepela David patale yo zo bengisa ndeko no malga sarabite ya po ya ndeko nanga alléluia matondo kiese mate ya mokola lelo ndeko akei ndeko Amon basasi feti or que na kat na feti wana Absalom apesi consigne na basali na ye balibite nenge Amon akoya wana bopesa ye masanga ebele amela comme ça tango akolangwa soka langwe bobomela ngai ye bocha yembele bolakisa ke boza mobali ngande motu natindi bino bobomela ngai ye po nasira na ye po aviolaka ndeko na ngai ya mwasi na moment ya nini na occasion ya feti oyo yuki ke ba fete ezakana ba règlement des comptes fete ezakana ba vengeance ezakaka bisengo te na moment nini parce que Absalom aluka Amon na banzela nyoso akoka yete akoka ye nini na feti Amon invitation ola hésité te aye na kati na feti Amon aye na kati na feti bandeko yo ndeko faut faire attention kebaka ndeko mobali ndeko mwasi oye na kati na fête bazo lengela yo moni ke fête wana donc yo penza invité principal invitation ba pesi yo ya o vérifier te o talité o bindi mela kaka Amon lokola ayi na kati na fête ba yela ye masanga nyonso baso ko yela ye ba Jack Daniel ya mobute ya monene ameli ba yela longwela ameli ba yela ye again ameli ba yela lumusu ameli ba yela ye 20 donc amela ba yana makola soso ba yana nioso ba yana ba caviar atali do aza gâté atali bi ndeko danga lingi ngai la fête a des problèmes fête ne makambo Amon alangwe kolangwa alonge ba juye ba sali nini ba chembeli ba bomiye akufi David alela bandeko nyoso famille nyoso balela Amon likolo ya nini ya feti oyo lingaka likolo ya feti ezana makambo feti nde makambo likolo ya feti babomi Amon akufi balingami bandeko yo zana nyongo na mutu ofuta te yo obima na mwasi ya bato makambo wana esila te yo olongola mutu na musala mutu wana kena na kanda
Yo oyiba bilamba olata bilamba bato ozongi sate. Mutu wana lelo a invité yo. Ozaka na problème na ye. Faut kaka aucune invitation wana. Yo ko vérifier ba invitation to botala kata ba invitation ni to ba fête te. Likolo nini esengo ya fête ya nkinti okende kaka fête. Obetaka mutu wana kaka na kanda na motema na ye. Fête ya zobengisela yo po avanger yo. Parce que occasion ya fête ça mamini bato mingi bazo ba problème mingi na kati ya ba fête za na ba occasion mingi ya ko bomana bato ya ko empoisonner na bato. Sani yo ya ko lela peut-être si ba bébé zaki déjà yo yebiti. Pourquoi on rejouer na imprudence? Pourquoi on rejouer na kidiba? Faut qu'on savoir que c'est contrôlé, qu'on savoir que c'est protégé pendant la fête. Oye ba ko komi batela. Loyenge akoti na loyenge ameli bimela tout biliali azopina azokazake bazoku mesaye na kat na fête wana ye invité principal or que ne bazokana ba bomaye. Yo ozana la problème ya mutu obotola ye mwasi yo kase sila bato nyonso basisa problème te mais bakani na kat na fête babengi si yo OK pona nini ndeko OK pona nini na fête wana yo ko vanda na yo te. Oh non. Peut-être eza pour la réconciliation. Réconciliation na kati na fête. Ce qui est réconciliation. Pourquoi pas bengi bossa la réunion? Pourquoi pas bengi beaucoup de kaka réconciliation na kati na fête? Oh peut-être mutuyo na melaye mbongo. Na lia mbongo ali kelema na pesa yete. Mais apesa une invitation ya. Yo invitation wana OK yo kaze pona esengo. Eza po baboma yo. Eza po ba sila na yo. Mate ya oyo peso mayele. Mate ya oyo susulisa yo. Yonde loyenge leki mingi na kat na yo. Mingi bakufa. Bomoni ndeko akufi. Ezaki na problème na salon. Problème esilate. Pona nini yo kokenda kaka so invitation yo so zwa kaka ozanga saka fête te ba Kongo ba kiluting kinti. Oyebi kiluting kinti le ba te azanga ka fête te. Ba fête nyo sto azali. Ezana bande comme so ba fandi ya bazo talanga. Ce qui fait des athées, azakane sengote, aluga kaka ba fête. Ce qui compte bato so ba sali fête ba bengi se da kangi kanda tomboki. Po ya le la fête ni ta kufa. Mais na kat na fête, oui mais problème na kat na fête. La fête a ses problèmes. Problème de la fête. Fête nde makambo. Makambo nini? Bato so ba kufa. Bato so ba zanga bo moi. Yo swana na mutu bo finga na ofinga ye ma be penza koleka. Eleka nango. 6 mois, 1 an après, a bengi na mariage à moi na ye. Oko sosolate. Invitation ne ko interpeller te. Oko mituna ta. Nani na finga pena ye na ndenge penza ko sakante be a bengi sanga. Menacer nango ezali règlement de compte. Bani ba régler yo ba compte wana. Soko kebite ba ko boma yo, sanyo yo kolia ba ko empoisonner soko kebite. Ne oye na fête wana si ba préparer ki bato ba ko enlever yo na bato ba ko beta yo tangu sukutu ba ko beta yo te mutu ko yo ya ba ko boma ngo ba kamati ba toboli yo ba pine ba ko saccager yango ba ko donc ezana likambo moko ezana sena yango wana bona ni ole la kaka ba fête bo omituna ka mutu na te invitation so ya kaka yo kaka loyenge omituna ka te sika zoma yele pote mingi bakufa na nkinti mingi babeba pona nkinti ezaka pona bisengo te ezaka pona nini te règlement de compte ezali mibatela ndeko mibatela zala mayele bona ni kozanga mayele ozali na problème na mutu na ndeko na yo oyibiki ndeko no wana alingaka yo te mapesi invitation abengi so po mwana azobala pona aza anniversaire po makamane yo kei oyebi te na nsima nango eza nini mingi bakufa mingi babeba bonane bon réconciliation to yokana tous ensemble pour moni kaka to zako yokana te keba so pe ko kinde zala prudent imprudence et bomaka ezali nini distraction mama na bango distraction kidiba nde mama ya makambo oza distrait na kat na fête ok na kat na fête zalaka prudent misu na yo pe zalaka mayele na verre na yo na kolia yo ki parate tam so tiki na ba verre na yo kei wana confiance na mutu nyonso osambela kapete ate ba yo chabilo kwa kolia awa ba tilo bilo kwa kolia na mesa jamais osambela
oyo wa soni po sambela na meso bato ba otala pour nini yo feti yo ne bisengo jamais oko surveiller ko table na yo te côté or que ngi yo zo ya wana hey okolia aussi so zonga ndako pulu diarrhée e bandi pour nini o utaki feti nkinti esengo or que ezalaki règlement des comptes ba bengi soki yo muta bengi soki yo azako zela yo pendant la fête absolument abomi amono nini alukaye na ba occasion yo sakokaye te mabomi kaka na a julie na fête pour fête bato balinga ka ambiance bato balinga bisengo distraction et bomaka bana na nzambe yo mdolela fête olinga ka fête na ba nene ba msusu basala ba fête rien chaque eloko nyonso kaka fête chaque eloko nyonso fête organisation ka fête soka sala fête ndako na bango koma fête na fête ba koma ko luka ba anniversaire ya makasi ba koma ko jona bana bato mususu bazala kuna po ba ya ko sala kaka fête pa na bango akuma ko parler donc eloko nyonso kaka fête ba musique azak sala chaque samedi yeso ka fête te e ko simba te fa kende kaka esika bato ba sepela et place oyo bato ba sala nkinti donc yesengo lesengo tozwa siko makomi na Job chapitre 1er verset 4 à 19. Job selon Bible nezoloba akina ba 7 fils na 3 filles. Donc 10 banawana balela ki fête ya ko sakante ba sala fête na occasion de rien. Et le koni sera fête ba vivaka na ba ambiance, ba vivaka na fête. Donc chaque fête atali kabuka fait fête. Donc yangwana ka donc bango bisiki sina kiesi. Et si on est sur fête de makambo, bisote, bisoto fetaka, biso boye. Mais papa n'a pas le droit de baguer, banawana, basalaka, ba fête mingi, avec qui bakuba ko finga nzambe, ko finga nzambe, tata na bango Job selon Bible n'est commis, ara que ne tombe la bango mbeka, ko tombe la bango mbeka tout le temps, ko tombe la bango mbeka tout le temps pote nzamba limbe sarabana makamane na nenge. Mais esalama ki nini? Kakarabana wana na ambiance na fête pa ya na bango se fête ba koti na kati na fête na kati na ambiance wana ndenge ba na kati na ambiance oh lo fête ba mela ba bina ba sala nini oh makomelo biti mopepe utaka wapi eya ekwe sanda ko bango nyoso ba sala nini ba kufa nini kaka na fête fête nde makambo bana bakufa likolo ya feti yo mtulinga ka feti yo ka feti makameme maka na boyi tendeko na pekisi yo kende feti te mais zalaka prudent zalaka prudence eleka koleka na kati pe o se protéger ka o se contrôler ka na kati na ba feti bana nzabe soki totali na kati na mokanda ya Marc dans le Nouveau Testament Marc chapitre 6 verset 21 à 28. Tozui Jean-Baptiste. Jean-Baptiste akufa na nini? Akufa na nini? Na feti. Eleka nini? Herode asalisi feti na ye. Lokola asalisi feti. Azaki na makango oyo ba ebengi mwasi Herodias azaki mwasi ya ndeko na ye Philippe. Mais Herode akomi kobima na ye. Jean-Baptiste selon la Bible asepelaki te a pas melaki bango ayebisaki Herode ko sala makambo zo sala te Herodias aza mwasi Philippe doko balobi mananye te eza mabe eza inceste eza mabe eza ikobo yo zo sala et puis ya mabe ozobi mana siko mwasi asepelaki makambo na te asepelaki ta kangela Jean-Baptiste kanda nini le cœur de l'homme makaneli mais saki esalamaki ndini pendant la fête kana kat na fête makambo Herode asalisi fête bato babini bato bameli mwana ya Herodias abinaki aleki azosala ba danse abini makomelo bite roi asepele bato nyonso bazalaki wana basepeleki na danse ya mwana wana yango mwana ngoto yibite danse on sera binaki yango ba danse muso faut faire très attention na bakata ba fête mwana ngo sera binaki danse nini sera binaki ndombolo sera binaki nini obino bobina ma bina o bato babina to yebite o senga eloko nyonso yo lingi ata bokonzi ya royauté na ngai ya bokonzi na ngai ya kirwa na ngai na kopesa yo kokamwa na bato nyonso basepelaki mwana ake komona mama na ye abi mama ndenge na bini roi alobi na nga na senga eloko nyonso na lingi akopesa mama
ngana moni to zona biso Tour Eiffel et comme na ngona biso mama bi pour ni Tour Eiffel yo za tiens ngana mona comme na nga reine bi pour ni reine yo za tina reine bilo pam pam bana bon est-ce que nga linga sko apesa biso mboka mobimba mama bi na na tina mboka te abi mama siko ni bi kende ko yebisa ye apesa nga motu ya Jean Baptiste feti baduki feti nde makambo aboyi ne biloko nyonso wana mais moto ya Jean Baptiste bazui Jean Baptiste na boloko babimisi ye bakati ye motu batie na sani bapesi mwana ke kopesa mama na ye mama ngo to yibite so motu ngo akena ko tumba ngo na cabrier so asalaki ni to yibite ba disciple ya Jean Baptiste ba lela bazui Jean Baptiste bake kokunda Jean Baptiste sans motu bakundi Jean Baptiste le kola sardine ezanga motu balela likolo ya nini ya feti Herode akamate alobi o sengeli loko nyuso na lipola nini na feti obo lugo kaka makamba feti ya feti boyo ka ba désavantage nango soki peto zuna kat na makomi na kat na Nouveau Testament o babengi Yesu Masia ezalika pendant la fête Pilato chaque fin de l'année chaque année bimisaka mutu moko na kat na prison na fête basala fête po bimisa ba prisonnier sikoyo yango bachaka Yesu ndenge Bible komi batie na Barabas to bibi basengi ba libérer mutu moko to libérer nani bato nyonso babayoki na bango kaka o Barabas abazu Yesu basala nini yende mutu bakoboma pona nini ezake nini na tango ya feti keba na kambotali feti kambotali feti zalaka mayele sikato ye na makamususu oyo etali na buzoba ba n'importe quoi ba bisalela oyo elekaka na feti tozwa Daniel chapitre 5 verset 1 à 30 roi Belshazzar azalaki roi mwana ya Nabucodonosor wana nzamba pamelaki ye pote nzamba apambolaki ye ayebisaki ye lisungi oyo apamboli ye richesse wana akabolaka na bato ya akabolaki na bato te maboko ekawukaka ye pe aliaka matiti sikoyo akufa mwana na ye sikoyo mutasoki bokonzi mwana azwi bokonzi mokolo mosusu mwana ye pendant la fête nde makambo fête des problèmes asalisi fête na kati na fête wana abengisi basi na ye abengisi ba prince abengisi ba roi fête ya kosakana te toute musique toute bamela ba vin bameli ba whisky bameli nyonso sika oyebi bato mosusu bakokaka fête te bakokaka masanga te ndenge yo poza wana tamso kokana nango te ekomi sikoyo buzoba ebandi kokota pe bisalela ebandi kokota ezalaki na nini na fete ba problème ebandi koya ameli asengi bakende kozwa babeloko yaki na kati na temple na etumbelo oyo basalaka na kati na temple biloko sacré baya nango bayena ba criche sacré na ba calice sacré wana nyusu bameleli yango bavino bavin mpona nini akomi sikoyo s'emporter akomi dépasser akomi kosala na makambo oyo bato basalaka te akomi na buzoba ameli yango nzambe asepelaki te ndenge Bible ekomeli biso loboko moko ebima na mire loboko wana te ebima na mire eloba makambo ya yebaki kososola loboko wana te aluki ba sage bayeba bikula esimba te abi bolukila nga Daniel aye abi loboko na yaki loboko ya nzambe makambo yo sali okobebaka ndeko bane kokonda ndeko asalaki nini titi akufaki nini ezaki bisengo ya feti balingami mingi babosa na kodo nzambe mingi kuta tozala ba période ba fête tamsu ba fin de l'année makama ba bossa na koto ke nana serviteur de Dieu ateyaki biso sakolaki biso to kansaye aller to allié amélité le corps ba serviteur de Dieu to komaka go ba sala nza ba miyibi bata lokuta biso nyonso ba chamsu na sac o kotala ko serviteur de Dieu o benge kaka mokolo ya like passe yeli yo mais boyi bateke
biso tozali awa tozali basali na nzambe nazali mosali na nzambe pe tozali basali na nzambe tozali kokanisa bato bazali likolo na biso na pendant la fête ta mosusu mwa masanga bakoka to basaki ya mwa semoule to carton soso mpona kozongisa matondi offrande po te mokambi pa lia mpona nini ezalaki bolingo me awa nyonso na fête bato babosanaka buzoba bana nzambe mingi bazali wana buzobe eyaka na kati na fête tala nana bafrère mosusu omona kaka na mokolo ya fête donc mokolo ya fête encore fête bilamba ya sika bato mosusu basomba bilamba sa asombaki baversage asombaki badolce gabbana asombaki Louis Vuitton asombaki bakenzo makambo ndenge na ndenge jour ya kolata yango batie na coiffure bakalinge na suki bato mosusu na fête basala bisalela buzoba a changé de marche. Mon akamuta comme autant la boue, tambola ndenge mosusu pour la fête a changé de marche. Fête. Fête na makambo. Mo muta a changé ba démarche, makambo ndenge na ba sœur mosusu ko mona pelage muta comme tambola dukolo ndenge tantine ko dendon donc a denda pour a changé na démarche fête bisalela bozobe koti moto. Oui, mais bande comme ça na kat na fête peut-être ko mona pelage bo solo la na aleki wa après je peux mbotete. Hôtel yo amoni ngato amoni ngate amoni yo mais le ko na fête alati lo lendo fête mususu la trabato ba lo lendo fête mususu la trabato ba bisalela ba bizeti buzoba bana nzambe aye na fête ya meli na suka ya fête na meli ayaki bien mingi ba misuba yaka bien ayaki bien azo pesa bato mbote bonjour mais na fête ayaki na ba 21h ba kota ba 1h du matin akomosa ba n'importe quoi da kata fête ko trouble fête ya bato bilobela makamane na ndenge et puis ba misusu ba yena kata fête au moment na été avant da ko te sika ngota ko tambola na ba mesa lokwa yeda bilamba sika lokwa na tsika na meso ake akomo pesa ba bonjour sika nyosu pour soka vandi moi ba mona bilamba na ye ezate fu ba mona na chaussure ya asombi na costume bande ko base donc robo ya sombi mikolo yo na basako na foba mona soka vandi ba mona ndenge fa tambola aso seka pa pamba tala bisalela bozoba bisalela makamana nyonso zala kaka na feti matangele ki feti na makambu feti oyo tala ndeko aye na feti auto lia likelemba basala ki likelemba ba ki 10 personnes ba chaka 300 doa olia 3000 ndeko alie mutu aliboso azape na bampiaka ngasala makamoko na Afrique pour aider maman mais le colo ya fête mbongo alie likelebeki na poche aye na kati na fête bisalela ba marié bazoya na bano babina kawana bano ba kumpana ba marié bazobina bana ndeko na ye na bambongo kaka oya leli likelemba azo tia 50 d'accord ye ba billet ba 50 euros azo boire 50 c'est bano bazo o ba bina kona moko 50 bo ba marié banda ko boire na bango azo boire na bazo soupe na bango fête news tout bat bazo tala balobi yao garçon yo asala makambo nini garçon yango ateka ka drogue toni orge bisalela buzoba lolendo elati mutu yo kana kat na fait okoma boyini na fête ko papa ndeko azoyi batike mbongo alikelemba akozongisa et puis ye mutu alie mutu ya liboso après ça peut bato bazo kamwa tout ba kamwa atikali na liasi ya 1000 2000 nyos kei avant de te lisusu tango ba mari ba ke changer ba belamba ya ye penda donc azotandela bango ba mbongo na makolo et pas bato batambola bazo donc ba mari ba bano lega likola mbongo bato bazo kamwa ba garçon pour ni amela ki ça pour ni amoni bisu abasi na kati na fete pour nini amoni misu ya batu lole omoni buzoba fete makama memeba azonga na ndako orke na ndeka to panza mbongo na bato ba nyongo paza kana nyongo ya mutu moko kuna na mbongo kuna la keke bazo zela taba yeba bebe lobi na ba yebo mon frère to moni quand même ngindi osali makama wapi mbongo e akome obeta munoko nyoso zaki pour nini likolo ya fete ndi makambo fête ndele makambo mais ndeko oye na mwasi na kat na fête
Moi si na yo na kati na fête bovandi na ye. Mais okomi kaka muke muke otelemi. Muke muke otelemi. Maman, fungula ka misu soko ye na mobali na fête. Papa, fungula ka misu soko ke na mwasi na kati na fête. Fête ezana makambo ebele. Na kati na fête ba mabale salamaka. Na kati na fête ba drague salamaka. Na kati na fête ba viol. Na ba viol. Et salamaka. O mona ka bo chéri yo kende o na kena libanda. Libanda o na kena la cigarette. Bon la cigarette dans libanda. O na zo mo pepe. OK, écoutez na bato orgue. A Hollanda. Basi mususu yo kaka chéri ko o na ke toilette. Na kena ke toilette na orgue. Amoni chéri na ye ya kala. Bakeko linga na kuna bakeko pesa na adresse. Kana kata ba feti o bo mona ka ba feti o makambo. Kaka ba feti o mona ka makambo. Oye na mwasi na yo, bina na mwasi na yo. Oko kamata, okomo bina na mwasi mususu ya batu. Okangi yepe, bozo bina, oh no, rumba. Mama, yo tika mobile na yo bakene kangama na mwasi batu mususu. Na mwasi mususu. Oh, petite sœur na quartier. Petite sœur ya quartier. Ha ha. Batu mususu. Yamana imprudence na kat na fete, na fete. You peux faire vandi pe mwasi na yo baso bina na bakangani pe baso lobana makamana lito yo ono viene ya quartier. Vie ya quartier. Ba vie wana o yo ko na quartier wana de baso bina wana. Asa juda na numéro de téléphone. Na mutu ba ka danser téléphone na bango ordinateur musikate. Cerveau na wa capta na ba numéro. Lo na numéro na yo. Na kubenga yo. C'est yo zo ye ba te yo ko ambiance. Mais pesa yo verset biblique kangango. O kangango te mais so pesa numéro de téléphone ya moi c'est. Et puis, yo zo bina, chaque nzembe, vous terminez moi sabat. Chaque nzembe, oh, yo, mais attends. Soyez quand même sérieux. Soyez quand même sérieux, ça moi sabat. Yo, kanga moi sabat, o tintame na ye, ma kamande, kakanyoso, pour na fête. Nabal, yo, Nabal, na kat na Bible, manga ki David nani, na fête. Ba, tu souba comme na fête, ba, tu souba comme randeng, me sousu. Mususu, soyez na kat na fête, et pas bimsa bitumba, soyez na fête, fa bimsa bitumba, fa bunda. Nakat na fête ba kope samara nakat na fête ba le lende salamaka nakat na fête le fundu ba to ba msuba lata le fundu ozo lo ba na yiko donc pa ya la tikitoko yo lo ba nini na yebi ndeko moko mwasi azara so ba kena mbali na ye donc tala ka mbali na yazo surveiller mbali fa sa pene mbali ne po sokite donc kalate mbali da a déraper mbali so azara so ameli karaté à s'emporter à comme le ba bêtise nakat na fête akomo loba na ba n'importe quoi na makamande na ndenge akomo loba na ba bêtise akomo loba voya makasi makamande na ndenge en plus pe ba mi ba na fête ba na bible na bango na kata na bible sacrée bible sacrée bouteille ya whisky na zomona moke wana ba bouteille ya whisky bozo be ngo so ni na yebete so bible ba tchako na kata pochao ba tu nyos presque ba koma nango o ba bela ba whisky azawana na poche so ba bimi kaka na bible sacrée na yewe ya kwiti wana ka pa Ozomona la coca, tant que bali banda bo mutazongi azana kwiti. Mutazongi azana kwiti. Donc surveillaka, omi surveilla, omi yeba, mukolo mususu. Tozaka na fête na kat na église. Na banzi foi zala ba 2004 boy, ba 2005. Na kat na église, ba coca, makamane na ndenge tozomela tout fête ya fin de l'année. To me la fête à fin de l'année. Et là, basali nanza mususu, tout ça qui bien. Et comme il compte à 2h du matin, basali nanza malobe changer. Au monde prend mota comme loba, azo tatonner pro, bukampi ore. Orke. Ndeke baso bima libanda wana bafati resaka libanda. Bouteille whisky za nakati una. Biso ni so mera bakoka to langwete. Mais ndenge ndio mera bakoka to langwete bakomba ba langwe. Orke, so ba bimi libanda, ba beti wana bazongi. Ba beti bazo, likoloni ni ya feti. Ba miso ba misubila na kata fête ba miso ko motambo na bolongo na kata fête likola fête to mona ba to mususu bonne année écoute donc bonne année to kozana de bonne année lelo à partir bonne année za na pourquoi il y a 13h na 12h ça langwa kako akomoyemba na nzela Alaskar cigarette solution c'est la solution mantole cigarette oyo muta komoyemba bana ba komolanda ye tatambi subili tata komi subila na bilamba likola nini ya fête nkinti esengo kaka ba misusu nde baza wana so ake na matanga
ya monini matanga niti feti aina matanga batavandi makinde vanda kaka côté masanga ezali et puis ya ko banda masolo pe donc ya ko momona niti ayaki ne matanga te ayaki ne kaka feti ko kamwa batu mususu likolo kaka ya feti likolo kaka ya ko sepela likolo ya feti batu mingi bakufina ba période oyo maladie oyo tozo benga COVID-19 amitali ke azali sensible et puis azali ba protection ye za makasi te ba anticorps na makasi te azali fragile na kata ye alors invitation ye makamususu boya olubite na kokende te po nga na sensible na kokende te bande ko musu bake po na kata na fait ake ko zo microbe oyo tanga zongi maladie mutakufi po na nini po kaka na feti to ko lela po kaka na feti botala mingi mwana ju diplôme asepeli diplôme asalisi abengisi bato baye na kati na feti kaka na kati na feti ona bampoisonne ye tala betidi oyo asali molai po akoma licencié asalisi feti akufi nini na feti bakonzi mingi ya bamboka bakufa na bafeti président de la République, abengisi président ou abengisi ministre on va empoisonner pendant la fête, réception, festin. Fête kaka oyo kaka fête ya makambo. Et na makambo belé na kati na fête. Batu mingi bakufa. Ba mosinzo esala makana fête. Makambo belé kaka ko scroquer batu na kati na fête. Et puis soko ye na kati na fête, oyeba te mama papa ayeba te ayaki pe na bana na fête. Ayaki na bana na fête na famille na kati na fête. Soki kaka fête bandika musique bandika ba banze monisu yazo bina. Makambo nisu bina avant d'arrêter. Olé à contrôler la pe bana na yaza la vigilant, à se protéger rien. Ye so akoti na fête kombo na ye kaka distraction qui dit bana qui dit ba. Azo ba te ayaki na bana na kati na fête. Akomera mutu likolo kokenda no ba fete po so ka déjà mutu likolo ko kakate ambiance so ke lekiye yoka mutu banze bonostu ba misusu akomo bina abanu banu katina mabele akomo bina so ndenge donc azo balu donc likolo kaka ya feti po ba ya sepelaki mais bano yo tiki wana bana pe lokola okene na bango misusu ba 13 ans ba misusu 14 ans bana pe ba zo parangana papa yebite pa bana bazali donc mutu na mutu kana kata fete. Or que na kati na fête ba violer ça ma ba ko violer yo bana za musu na toilette to yebite et puis ba violer ça na kati na fête yo ba violer mutu ndenge ko yeba mo ndenge ni na fête musique za kama kasi kuno ba ganga ba loba so ba violer mutu ata mutu ngo gangi boyeba te nyonso pendant la fête nyonso pona bisengo ndeko fête yo ete ya yo toboyi fetite ba foje ba kamadena na kati na fete ozakazo s'emportaka makamane soboye na kati na fete donc likolo mutu donc yokaka donc moi écoute donc yokaka frère sœur zalaka mayele yoko tika mobile na yoka na et puis frère yo tambo yaki fete boyaki na mwasi na yo mais comme non nazo ke tinga bango po ba yaki na transport nazo tika bango na kata mutuka quelque part wana mama fungula miso azo ke tinga bango na mutuka wapi ote po ba tant ba yaki na fête bozaki na yo ba yaki ndenge ni tant ba yaki siko pona ko so yo ko so bango ndenga ke kuna makamu so ko kolega kuna kimosinzo kimakango kebaka likolo kaka ya fête batu musu ba botula bango ba mabala ba botulu ka libala au moins la mususu akakubina na kata fête miso pai amonika mwasi ataliki boy pai bongisa pe ya yo mwasi ka mona pai miso pai basi pe mususu soko ba yika mibali batu miso pai na kata na fête yo waka fête ya makambo fête nde makambo fête des problèmes balingami mayele esunga mayele elata tozana ba période ya ba fête tozana ba période ya ba fête tozana ba fête ya ndenge quel que soit genre ya fête même na carte na l'église bato musu ba empoisonner ba likolo ya ba fête ba bengisi un serviteur de Dieu na carte na l'église au fête ya ordination au fête ya to bimisa ba sali na nzambe or que yé déjà ba linga yete ba empoisonner na carte na fête donc maté ya lelo yiko yibisa carte na moko te faut savoir se protéger.
savoir se contrôler na kati na fête. Fête e joye mutute, fête e le kayote. Et puis koyeba soki na ken na fête na ken na fête te soko moni motema eboyi ko kende te. Ba fête biso za ba fête ko kende te. Invitation nyoso bazo pesa yo invitation e sengote. Mosusu ko lukilo mbeba e ko lukilo kufa e ko lukilo liwa. Ko sepela to boyite pour bato faut pas sepela. Mais la plupart sous total bien na kati na fête ne malheur boyoki na ba douleur ba règlement des comptes ba viol ma kamane na ndenge ba vengeance ma kamane e ra mingi na place de sengo siko yo ye bakate tango za na kati na fête nini koko sala nini koko sala so pe ko na kati na fête za côté ba tsaka kaka masanga yo faut va na côté za masanga olinga ka kutu teleka o nyoso zo mona ba misusu o neta liate na kati ndako na ye ako liela yo na kati na fête donc ako lelo na kati na fête tala sani biloko na kati ya sani kaka moko wana okotala ye mipanzi ya ngombe eza wana mipanzi ya ngulu eza wana ntaba eza wana tilapia eza wana ngolo eza wana pondo eza wana fumbu eza wana mbike eza wana bimpiato eza wana makemba eza wana mwa parti ya loso na kuanga frère okolia ngo ndenge nini nyonso kaka likolo ya fête bamiso balia na fête baso yeba te akobima ndenge libumu ekomi siko kilo oke kosala diarrhée na ndako mpona nini osangisaki biloko ménage eleki trop na nyonso oyo elingi oloba nini bana na nzambe fête ezali na kati na ndako na yo oza capable yo fête na kati na ndako na yo journée nyonso ezalaka journée ya fête mpona ntina na yo donc na kati na ndako okosepela kozelaka te mpo lata bilamba ya sika pour ça la makamini pour s'emporter pour te mokile yeba yo pour comment ce qu'on dit faut ezalaka la journée ya fête ya invitation non oui na kati na ndako na yo d'ailleurs okoki kolamba babiloko ba caviar somba caviar ezalaka nango ya table ba cher boso osomi caviar ya nango boîte tamso ya nango 30 euros sur 20 euros osomi premier te yo oyokaka ngo na sango kende kosomba lia sepela na kati na ndako na yo ba journée mosusu na bana na yo na famille ovandi bosepeli bolambi lambaka mpe biloko mosusu bosepeli bon na kati na kimia mais s'emporter bino te ememela bino mabe te boyoki ba désavantage na bavantage ya fête mais kebaka na kati na fête kebaka na nkinti eza na barèglement des comptes nkinti eza na makambo ndenge na ndenge moto mundu ayebaka te ke akufaka mingi na makambo etali fête baministre bakufa na kati na bafête bato ebele bakufa na kati na besika oyo ezali bafestin baanniversaire makambo nene oyo babengisi bango makambo nene promotion yo ozwi promotion na kati na mosala melobi nango baempoisonne yo ozo koyeba te sani na yo ozolela makambo kidiba mwasi or ke bato mingi na kati na bafete nde baza wana soki mwasi atelemi mobali azosurveille mesa na bango nde bavandi soki mobali atelemaki mwasi azosurveille ta mosusu bokotika babiloko lobino sans contrôle makambo nene parce que boyebi te nalobi te ke na kati na fete baempoisonnaka bato basala ndene mais faut savoir se contrôler, se protéger. Pour na moment oyo tokomi, na bambulu oyo tokomi, na ngonga oyo tokomi, bato balati mitema ya mabe koleka. Mabe koleka mitema bato ekomi mabe koleka. Ba poison ito zotambola ndenge na ndenge. Mitema mabe zotambola ndenge na ndenge na kati na bato. Makaneli mais ba kozoyo kaka na sika ya esengo tango so muto oyo ya invité yo yete mutasaki na problème mais ake ko contourner yo na invitation ya mutu moko abi invité lenga mutu wana benge silanga ye abasali yo ba complot yo yebite ba benge so yo na fête moko ya mimo mais mutu atindaki invitation mutu moko ayina yo ayali abamona aye wana mona ya vanda mesa na boke ko servir a préparer ka bato ba ko servir na masanga wana na bato biloko ko liala bo pesi sani oyo ndekole okay likola nini ya nkinti ya feti ndeko mibatela ndeko zala mayele na ba feti nyoso oyo zo ya kati na ntina na bino ozaka mota malade obelaka omelaki bakisi oye lokola ba belobaki ka feti ale ominyaki ba whisky ominyaki ni obebisi nzoto ba misuso ba fimaka te ba melaka cigarette likola feti amela cigarette kako mela na cigarette po ndenge nini akamati cigara tena mundoko po ba ibage ya melaka cigare likolo nini ya feti kola kisabilamba na feti makamunisu na feti ya problème
keba na ba problème na kati na yo eleka yo motute elata yo te tika te nzambe na lola amona bino abatela asunga oyebake ba fête ezali même na ba église même na mangomba tout eloko nyonso ba bengi te fête eloko nyonso ba bengi ke nkinti nteke na lingala zalaka mayele zalaka prudent faut savoir qu'on se contrôler qu'on zalaka distraction qui dit ba ngonga eza mabe moma eza mabe bato bakomi na mitema mabe mibatela osungama na kati na nzambe tika te matondo na nzambe kiese na nzambe ezala na kati na bino topamboli mpe tobondeli nzambe na nguya kumbama shanjalama ndetolama pozali malamu na pamboli yo nzambe oye koloba te eleki malamu kokende esika ya matanga te kokende esika na feti mpe olakisi biso na klase ya matanga makambo nini ezalaka mpe na place na feti bapasi wana nyonso tu longola kotika bana na yo to bakwela kati na mitambo soki feti wana ezalaki mabe ya ndenge na ndenge kotika mwana na yo takende kokwela kati na libulu wana mobateli ya solo ezali yo sunga pesa kimia na kati na maboto na bo bayebi te sosolisa bango lakisa bango kote onga na tei te me yo pesa bango boyebi mpe pesa bango inspiration ebatela esunga bango na kombo na yo mpe na pamboli ye créateur matondo pamboli nzambe na ngoya baninga mia bana na nzambe merci mingi na banzi bo comprendre mateya mokolo lelo tozali na compte ya PayPal awa na kati na chaîne na bino bozo fêter bozo na ba fête bokanisaka mpe fête ya chaîne na bino ezosenga makoki ezosenga makambo na ndenge balingami bo partager mateya oyo bokabola mpe boyeme yango mpona bandeko mosusu bazwa kimia mpo to bato mosusu babiyebi te lelo na bandi na mateya lelo okomprendre mwa moke mpe okokomprendre mwa mingi na kati makambo etali fete ezali mpona kosauve baame ya bato nde eleki nyonso tozalaki bongo na kati na technique Gabi baadona na kati na chaîne na bino équipe technique mobimba na pamboli bino mpe chaîne epamboli bino tikata nzambe na lola amona bino balingami nalingi bino mingi kolo mpe alingi bino mingi koleka babonne fête na bino mpe bafête na bino ezala na kati na kimia nzambe na lola abatela bino. Je vous remercie beaucoup. Amen.